ennemi en boka balinga toujours balongola ka Vital Kamerhe na sikana pour peuple a demeuré toujours na misère. Je vais vous parler de 2006. Tant Vital Kamerhe a coûté na Joseph Kabila. Vraiment, ils ont désespoir total. Le pays était presque un gouvernement, on était presque dans un système éternel assisté. Mais Vital Kamerhe, à travers Boanyanaye, il a conseillé Joseph Kabila ti ba ke ba dialogue ya San City. Azo pesa ka Boanyanaye ti ba outi San City ba élection, azo pesa ka maele ti monsieur Kabila nga bandai mandat naye. Il avait bien commencé. Bat ba mona ki ba 5 chantiers, nga to bandi lelo, ba 100 jours. Biloko ya makasi, ba travaux ya minene bandi au Salema. Mais ba ennemi en mbokana. Ba moi non, Vital Kamerhe à côté Joseph Kabila, Kabila va réussir. Ba bundaki na makasi na bango nyonso, balon la Vital Kamerhe à côté de Joseph Kabila. Et mukolo o bango balongola Vital Kamerhe à côté de Joseph Kabila, ezaiki e bandeli ya kokoya Joseph Kabila. Et aujourd'hui nous avons les preuves. C'est ces mêmes gens-là, oh bah ça l'élo encore, que Vital Kamerhe longwa na umpanzi ya Félix Tshisekedi. Bon, qui est victime, je fais 2 jours à l'hôpital, vous avez vu des photos, et puis bah, à Mikanda, l'hôpital, les alliés, j'ai été vraiment agressé. Bon, jusqu'à présent, on a une douleur dans mon tout, mais la journée, ça va quand même, la nuit, ça me fait très mal. Basali, échoué parce que je suis en vie, et puis nous allons continuer, il faut des coups, voilà où tu peux expliquer, bon, Obi, à faire, en tout cas, ceux qui sont les formats. Population bakulanda biso na kuli média télévision ba simba vraiment que affaire à Mike Mukeba ils a Vital Kamerhe était et bon aussi ko affaire ya journaliste na biso ya net nani sans rival ba beta qui paraîtrait que non ba Vital Kamerhe ndé ba menasaki parce que sans rival il y a télémela caramo marambo Vital Kamerhe sala ka lobby que non Vital Kamerhe azali peut-être traître à cause de le président Félix Tshisekedi, c'est parce que à ça tel et on a sali que non to UNC bo attaquer siko yo ko côté la carte président na bino national na bino que ça été même épais à faire il y a 100 rivales les APK était ndenge lobby à Mike Mukeba. Bon, qui est victime, je fais 2 jours à l'hôpital, vous avez vu des photos, et puis bah à Mikanda, l'hôpital, les alliés, j'ai été vraiment agressé. Bon, jusqu'à présent, on a une douleur dans mon tout. Mais la journée, ça va quand même, la nuit, ça me fait très mal. Basali, échoué parce que je suis en vie, et puis nous allons continuer, il faut des coups, il faut que Moutounioso ya Congo, on a empêché de travailler pour mener Fati. Aza ko empêcher Fati à évoluer très bien. Aza lisu ya Kabila na cabinet ya président. Il y a un cabinet président, lisu ya Kabila na cabinet ya président, et puis il prépare aussi à postuler en 2023. Le coup la zone a postulé en 2023. Alingi Fati a échoué mandat oyo. Mandat oyo c'est l'échec. Yango atie li ba ministre mo ba lemba. Le quoi la communication tu le vois Jolino vraiment non na mona nga ba foufou ya ba foufou donc foufou vraiment ka foufou Jolino yebika otia choko non mais c'est sans rival ce qui a betamaki vraiment j'ai pas des informations dans ce sens là mais une chose qui na web sabino INC a partie des cadres et des masses voilà pendant comme to ko ken pa ko succès sengi pendant tala pendant bato ba ko lando sa bango oh ba ko kanisa que Vital Kamerhe a un problème to azali motomoko ya mabe pemeni ya président de la République otalisa bango vraiment qui est réellement Vital Kamerhe. Est-ce que le peuple peut continuer à repérer sa confiance dans bango na mwana mboka Vital Kamerhe? Non, le peuple doit comprendre d'abord l'histoire de ce pays et il doit comprendre l'intervention de Vital Kamerhe dans la scène politique de ce pays. Chaque fois que Vital Kamerhe cherche à donner de l'espoir au peuple congolais, il y a toujours des ennemis du peuple congolais qui interviennent pour mettre Vital Kamerhe hors du jeu. Donc, et dans la batu oyo, balinga chaque fois que balingi bamona mboka Congo na population ebonga, batu ya nungu ba ennemi ya mboka balinga toujours balongola ka Vital Kamerhe na sikana pour peuple a demeurer toujours na misère. Akisi Fati béton mais Kabila maçon béton boujara te béton et ça la ramosala te pour la quoi expliquer bato ba comprendre te bato ida parce Fati béton bila ba comme ça Fati béton balinga ko la kisabino que Félix ne va rien faire parce que il est fabriqué par Kabila parce que béton ça fabriqué par mutu mwelonde mutu za fabriqué na nzambe yemoko
so babaki Fachi mwelon wana tonga to baba jouer na matadi ba ye na nzambe nde muta sali nini asali meta babi Fachi be yoka siko solution beton bazui Kabila maçon architecte Kagame afandi alobi Kabila lokwa ndako no banda ko tonga ba kino ba biotika ngo bongo couler beton tongo couler beton ba mona ke eza no chantier ba otika osa nini o continuer Sassou ingénieur Sassou paye a PC ba plat allez moi no Kabila ndenga zaiki bo azui Pau Corneille nanga azui ndeko na biso Félix ezaki ciment pour ciment so tiki on a ciment ça na malile sala ni ekanga makati ekoma libanga ya azui yango bongo afe kangama azui ndeko Félix ciment azui Janine Mabunda Zelu azui Alexis Tambwe Mwamba Kayu azui Vital Kamerhe bande de fer azui Kingu fil de fer o ekanga bande de fer azui Corneille Pau abalusi allez Jean-Marc Abundi yaka cantine allez Nemi Singa bon matisango likoto koule beton. Je vais vous parler de 2006 tant Vital Kamerhe akutana Joseph Kabila vraiment ezaki désespoir total. Le pays était presque un gouvernement on était presque dans un système éternel assisté mais Vital Kamerhe à travers Boanyanaye il a conseillé Joseph Kabila ti ba dialogue ya San City azo pesa kabwanya nae ti ba uti San City ba élection azo pesa maele ti monsieur Kabila ninga bandai mandat nae il avait bien commencé bat ba mona ki ba 5 chantiers ninga to bandi lelo ba 100 jours biloko ya makasi ba travaux ya minene bandi osalema mais ba ennemi ya mboka na ba mo non Vital Kamerhe à côté Joseph Kabila va réussir ba bundaki na makasi na bango nyoso ba longola Vital Kamerhe à côté de Joseph Kabila. Et mukolo o bango balongola Vital Kamerhe à côté de Joseph Kabila ezaiki e bandeli ya kokoya Joseph Kabila et aujourd'hui nous avons les preuves. C'est ces mêmes gens là au baosa lelo encore que Vital Kamerhe longwa na mpanzi ya Félix Tshisekedi. Na souci na bango kaka soki Kamerhe longwe ils sont sûrs que Félix a ko échoué. Ba ennemi ya mbokana. Biso bana ya Vital Kamerhe tolobi toko telemela mtu nyoso oyo azobongisa makambo na ye po mboka ke liboso te oyo akobendaka kombo ya président na biso national na potopoto donc akokuta na nzela na biso. Merci beaucoup Banamboka ba diaspora batono surtout beaucoup landa biso na ngwa en tout cas merci tozaki bongo na communicateur moko ya jeunesse ya UNC Boginenga Manyoli Malamu batonde bakoloba kenon 15 millions de dollars bongo affaire ya saute mouton affaire Mike Mukeba et affaire à son rival ezali lango ba okansende mona mboka Vital Kamerhe ezali lango soloté ezali lokuta toyoki na maloba na ye donc totika bilobela totika nongo ba pesi biso déjà éclaircissement bino batozaki bakolanda biso merci na bino tokute na bino sumba sima Correcteur News TV awande correction ya ba news tout donc awande on assure quoi suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement sur la Correcteur News avec Yemoko Krachou la caramel check c'est pas pareil.